oyo ezoleka lopango bavoisin etali ata moto te oyo rapena etali biso te toyebi te naza na besoin nango te tokoyeba te peti na ngai soki oza na besoin balakisa yo réseaux sociaux ndenge etambolaka soki oza na besoin osala bafaux compte osala bafaux voice benga bato baka bambiaka baza doué bakoyebi soki basalaka voice boye bapassolaka voice boye bazongisaka boye yo lelo banoyela bato babiloko tia yo bakuki bele baofinga mais boza bahypocrite boza baméchante bamitema mabe taka na ofulo te nayebi yo te nakima mamu na yo te epuis botiango na mitu na bino bakuki baza bafani ya sila na rapele bino mpo bino nyonso bomo odiembela mishu akutakuta epa dinana bozwa ye esala nini mais mishu era ye sb koleka kutu ya mishu epa dinana bato ebele misuku bayeba teke mishu paleke epa dinana koleka ya mishu epa ya dinana bato ebele ku bayeba ngo te otoza bato ti mishu memele bato ebele baye oyeba ye na sb azwi audience ebele na sb mishu ataleke kuna lumière eza mpenza te aoluka lumière parce que lelo même dina na télévision azwa audience moi ebele par rapport ya ndenge sb ya bandeko kotia mpe na bafilme to se voyer la face te so tolobi bongo tofingi bato parce que même bato ebele bando oyeba mpe dina na te bamisu bando kama oyo aleka mpe pakaleb abana ojoue kuna bato ebele mpe bando oyebe te eza insulte ya na dini tosolola ne bien nana problème nete me naosolola pembe naosolola vérité s'il a y a contribué na bacarrière ya bato mpe ebele par rapport à sa na bavisibilité apesi bato ebele visibilité e mishu aye eza lokwa na bando osala na marsafco na longo na koma nango osala na beltesco où est le mal où est les valises eloba muzeki ndingu où est le mal mishu alongwa na ye na malembe nyonso obotomona ete place aya dina na ye asali nga boye azongisi boye asala na ye te mpo bato ebele mpe misusu bayeba na bango mpe mishu epa dina na te mutu mpe ayeba ye kuna aza te ebele mpe batala na bango mishu epa dina na te ebele batala eka na sb bato baya sincere babanga nzambe botiela ngai ya bacommentaire oui ebele batala eka na sb mpo nini sb eza lumière sb eza etando moto alekisi la aza te ni omonaka bienvenu akompose nzembo nakobanga eloko te sila bisalo aza mamsa yeye une chanson prophétique tokobanga eloko te parce que towana nzambe biso oyo nzambe babundisa sila butu nyonso nyonso mais lelo oyo biso kaka na losambo bunda 21 na Philadelphie wana sila ke na kobuka mabolongo alukela bango guerre te bango nde bakoma ba concurrent na ye bayaka bafana lelo bakomi ba concurrent na ba concurrente ya sala bango mabe te soki ayene moto asala bango mabe nzambe apinir ye boko neza pembe ayebi lisumu lokwa mutu nyonso asumu kaka mais lisumu oyo esala bato mabe acomplote contre bato ayebi yango te bato ebele boleli o mamsa azongisa mpe bamiasa tournage to boyebi mamsa kata amiasa tournage mpo anini belaketo azalaki so amoni batie amiasa tournage adiongolo baacteur oyo mpe batourne mpa na ye abengi bango mamu na oloba belvie atalaka chaîne na ngai ayebi nga nakoselaki mamu mamu na oloba eza bahistoire vrai akoma kofuta bacomédien mbongo ya batournage ya 4 filme mpo anini bakobenga ye oza déjà na programme kuna ta niveau ya déstabilisation ta niveau ya mota ya mabe so batikeli ya industrie yango yo produire bato nyonso yo moto bana koproduire bango bato nyonso baoza satisfait. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour
toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise, kobunga te, kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, bozo tunanga, eza wapi tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin d'alia mosaka, vous avez besoin d'alia ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de beta vous avez besoin autant la match et si ya calme ya kitoko. La Sédoise et Zawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto numéro bunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Maman Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te, yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana, Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kim Marché. Avenue Ezra Kim Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance César à Gogo. Au lié bio. Au Mélipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Olingi opema, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui auront besoin de ça de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, bino surprise, na mbongo mukie, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, vous avez illustré lenga, bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 Nanjili, na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Brango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzambe na yebi tusiku jour ya kolonzwa ntongo
ta place. Makiemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona keza ka lobi dina yo tuno sa nini. O eza agence à transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe à rester. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na pesi yo awa. Zera, 1 minute. O piso tsumu na pata agence à téléphone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya wasi. Yeye na mandeko ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo ya batanzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo soko che bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Toza na poto, toza na besoin de ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Oso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au sol à canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a salaka, et telisaka, et pour teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat. Pour maintenir kaka ba crème ya maboko ezali ba crème ya ba lèvres rose ezali donc n'hésitez pas contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Parizi Baza, messieurs les journalistes. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux. En tout cas, merci beaucoup à tous les exemplaires, à tous mes abonnés. En tout cas, merci pour cette marque de confiance. On a atteint aujourd'hui même plus de 60 000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup. Ceci dans les que nous avons traversé 2024 pour tout à 2025. Tout côté, on a plus de 100 000 abonnés. Je sais que avec les exemplaires, avec les abakouk, avec tous les amoureux, toutes les bonnes personnes au Balingaranga, d'abord au Balingaranga, au moins dans ma salaka, s'abonner très massivement, par exemple, la télévision. Et j'avais lancé ma deuxième chaîne qui est Barizi Baza TV officielle. Kuna to bandozo ba production, ba film, ba gag. En tout cas, kuna pe bo matisa ngwaza bébé, tout déjà kuna na 700 abonnés. Bo matisa yango peut trop que ça 1000 abonnés pour to banda pona ba production. Et awa déjà to l'équipe déjà 60 000 en tout cas, merci Nabino pour la confiance et là que ça que bo linga biso bo s'abonner et to ko que ça yango penza 100 000 abonnés avant de traverser 2025. En tout cas, je sais que Nabino Nangai, ensemble, on est la force, Nakimian de longa. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, merci aussi à abonné sur la plateforme, la page Facebook, je crois que j'ai 13 000 abonnés. En tout cas, vous continuez jusqu'à s'abonner. La page Facebook, je crois que c'est écrit là. Et puis, quand TikTok, on a plus de 100 000 abonnés.
En tout cas, merci vraiment pour la confiance. C'est que je suis un peu suivi. Tozozong, c'est ce que Instagram n'a plus reboosté en haut pour que Kuna peut bon matali sous. Donc partout, vous allez proposer d'informations. Il y a sûr, bien traité et puis bien diffusé. Merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra. C'est lui qui assure le son cadrage image. Ce moment, on a image à Kitoko. Soit à Kitoko, grâce Naye. Et merci infiniment. Naba partenaire dans la officiel. Merci à Yannick Chambagotson et Bossa Mboka. Deux comme toi n'existe pas à Rosarakate, à Rosarakate, Bola Moleke Bele, Nzambe A, Pambolayo, A Zongisa, et puis à Baxelayo et Bele. Zala toujours na bon cœur en nos aranango. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à maman Nathalie Fikipo. Il y a papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo, femme au grand cœur, femme au foyer, femme de prière. C'est ma maman chérie Nathalie Fikipo. Il y a papa Paul Fikipo. En tout cas, big salutations. Na Binoplace Borota Langaï, maman et papa. FBT Misaleza, c'est l'agence, bien sûr. Oyo. Et Yara Penza, Naba Koli, et Tinara Penza, Mbongo, et Tinara. Donc, partout dans le monde, FBT Zawana, et Rotina Koli en toute sécurité, sans inquiétude, sans loco. Et puis, Gaëline, service plaisant, on a pour Nabino, Botina Peba Koli, qu'on a dans Château Rouge, na rue Le Poissonnière, 75 018. Donc, bon, mon ami, mon Gaëtan, moi, le patron. Et coucou également à Maman Bizi Mondele, Maman présidente et à force tranquille. Aïe, Maman Bizi Mondele, Maman présidente et à force tranquille. Aïe, et pourquoi pas penser également à Shekina Vumbi Kitoko Peta et Kitoko Dollar. Coucou également à Jules Monamputu et Guette Kamazi. Depuis Montréal, Maman Iguette, bisous à toi. Papi Icheli, le potentiel de Montréal, il y a Deborah Bonga Icheli, ma soeur que le ciel m'a offert, ma soeur d'une autre mère, Bonga Icheli, 2 fois mère, bisous na yo Masananga, Indeko Nangai, Potes Nanga, de très longue date, bisous à toi. Et nous signalons déjà que les lots de Jésus exposition du corps, il y a notre regrettée petite soeur, cousine, nièce, petite fille, Alexandra, en tout cas, Barokunamona Lelo, non, en fait, Lelo a genre veilleux mortuaire, et puis pour Corfo et Anna Kinshasa. Donc, en tout cas, beaucoup de courage, la maman est Rosemine, et puis là-bas, Congolais, partout dans le monde, là-bas, africaine, partout, parce que cette histoire de Alexandra a vraiment attristé toute l'Afrique, et puis le monde entier, parce que ils ont vraiment tragédie, mon peut s'y passer, beaucoup de courage à sa famille biologique et surtout à tous les Congolaises et Congolais. En tout cas, beaucoup de courage, nous sommes ensemble. Et merci à Gaël Fundu, Gaël Fundu, Mena, Yanga Yamotema, Jérémy à la merveille, moi, la mamie, Malik Arafat, clin d'œil spécial. Il y a Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial, 00243, Willy Moucheni Mpaka. Big salutations à toi. Mon papa Willy Claude Jaman à Londres, coucou également à toi et tous les abakouks du monde. Bisous à vous. En tout cas, merci. Le lotoro panzanteke toko solo la poya rolo bezali. Ya rosolo la penze zali bobo ka ba télécommande, bo yibika exercice au sala, isa bo sabonara awa, un exemple télévision, bo tchaka ba j'aime ebele na vidéo, s'il vous plaît, et puis bo ignorera publicité té. Bon partager la vidéo, pas baninga mususu. Tantôt à chaque vidéo ou partager. Bah commentaire peu beau chaka ebele, et ça une façon de soutenir biso. Mutu muso dans l'incapacité au kabela tonton $100, $50, $10, $20, 200, 300, 400, 500 ainsi de suite. Mais une façon de soutenir tonton, et ça que ozo aimer bilo konanga, ozo liker, ozo partager et ça biso bien, c'est une façon de nous encourager. Alors, merci à tous les abakouks parce que Boyo Kara tonton, dans mon avis, à un moment donné, tu remets Koulala, dans mon avis, à mon rôle roi, n'a habité sur une pesaki nini, ou soit besoin de somnifère, ou comment. Or que Abakouk, dans la Bible, sur total, même définition Abakouk dans la Bible, Abakouk Azaki Moutou Azaki toujours fidèle au poste. Et Bino Abakouk, il y a Mams SB, si la Bissal ou si l'impératrice, Boza, on a faut à la fidèle au poste. Parce que Bakouk Bazar quoi Warriors. Warriors pour la fali pour prendre bango bazara toujours wana.
so bamoni fali atie nini baza wana mpona kodefendre en bien ou en mal baoteka artiste na bango bazovendre ye bacook baza lokola bagaulois et gauloise mpona faire egola na bango baza prêt à tout bacook baza lokola baspiritas mpona héritier watanabe na bango baza prêt à tout bacook baza lokola bavillageois mpona fabricance na bango baza prêt à tout bacook baza lokola bakofifile mpona kofi na bango baza prêt à tout bacook baza lokola inosibien na bainosibienien baza prêt à tout mpona innocent na bango bacook baza lokola bamawetetien mpona ges mawete na bango baza bacook baza lokola bagalivien mpona gali na bango bacook baza lokola bataïsien mpona taïk na bango donc les bacook sont partout siko bino bacook ensemble ya bato nyonso longa na tangi mpo bacook mpe ya barédicien bazali bamere parce que vieux redia otobeta concert na Paris wana je crois na Belgique ou Paris asaki mpena mobange na plein en tout cas félicitations na vieux redi et bacook ebele ya bamama ebele mpe bazali na concert ya vieux redi vous comprenez alors bozala toujours fidèle au poste les bacook makambo bavoisin etali biso te bavoisin baya na makambo bafonde babakisa ndenge nini esi mwana tokunda ye tobenga na ye mwana fo oluka obima na ndako ya baboti avec bénédiction mwana okobima na ndako ya baparente avec malédiction tu seras un enfant maudit partout où tu iras ozala na bénédiction te partout où tu partiras ozala heureux ou heureuse te vie eza ndenge bachangeaka mobali bachangeaka mwasi me bachangeaka parent te mama aza mama papa aza papa et puis wana toke na côté biologique na côté mentor moto alakisi yo mosala moto aza lokola papa na oyo alakisi yo batrace babungelaka ye te pour preuve s'il ati lelo azalaka toujours na barespect pa papa elombe so papa elombe bato mosusu boya komata bo papa elombe mponi babacook bafingaka ye babacook bafingaka te un vrai ya bacook afingaka te baimbécile ebele nde bango mokokota bango mobatama na nsima ke onga mpe naza abacook non slogan abacook je suis abacook je n'insulterai personne je vais soutenir Mams point c'est tout slogan ya babacook yango wana je suis abacook je n'insulterai personne je vais soutenir mon artiste qui est Sila Bisalou toza na tombola star na yo bozotina mongo te ba $1 bientôt là 5 ans il y a SB 5 ans d'anniversaire ma beza abacook tobaki $1 boza ebele na monde abacook boza lokola Chine babacook boza lokola Amérique lokola États-Unis boza ba grande puissance dans le monde babacook boza lokola na Russie $1 ebele na yebi ke abacook a pauvre a raté abacook a salité a raté abacook a monoko solo a raté abacook a elongi mabe a raté abacook a ndoki a raté abacook ya mpiaka a raté parce que bino moso bosa tonton play mama de Tidembo napesi yo mbote vrai abacook a makila azaka tonton ya tellement mo ya wana pa ekoti tonton faut payer ça live là wifi esili na osomba fana soma wifi wifi combien pas eye pour tout ça ba live à tout moment remotiver babacook comment c'est possible les films il y a qui toquent aux gens 10 et l'autre ça m'a jamais depuis SBS à la SB film pour comme ça 100 000 abonnés bozu baton ebele bongo dites-moi donc isanga toya olamusa bino botalaka makambo ya bavoisin te bobloke bachaîne ya bato balingaka Mams te botaka makambo na bango te biso toza focus silence biso tobeta bato mosusu ba 12 te mais tobeta bango ba 78 donc tellement carré leki ke moto akoki te mwana wana ata ye baaudio bafingi babimisaka so mpe naza lesbienne soki ya nani wana nyonso oza bamensonge lokuta bango bafandaka ti baomonte biloko na bafandi na bandale bazolia so ngulu na milliardaire ya monde de ténèbres bazomaniganse parce que but na bango ezaka mpo bakweyisa SB so bino bokoti na distraction na bango wana nde mabe
bino faut boza focus na biso boye pas tonton boye otala tonton boye que tonton le mams boye boche le tonton ba j'aime boche ba commentaire bo partager les tonton Rokia Camara motema ya papa Murphy l'AVC de quelqu'un petite sœur propre il y a madame Alima Camara mère boss quand je dis comme ça je connais le pourquoi je connais la force de cette famille Camara bazwana bango nyonso batikela kaka famille Camara madame Rokia Kutabi barésiste comme un barésiste Camara na koti kaka kuna madame Rokia toute belle bisous à toi na mona ki pendant la concert il y a maman Eunice Manianga félicitations à elle en tout cas Ezaki Penza Kitoko il y avait Dieu la présence de Dieu l'atmosphère était vraiment élevée en tout cas Dieu était au rendez-vous na mona pe maman Kadi Camara et pasaki on adore ba Camara non so ba très kitoko parce kitoko mambutu parce que madame Alima Camara mère boss ça ba moi je suis gauloise oh là là parce que à gauloise aza bakouk so madame Rokia nde yende na yebi na nuti ben na yebi ka bakouk pour madame Rokia proprement rezawana les Brazzaville un peu sur nomboté oh yo madame Rokia tuna barezi yo ebi mbanga esa yo ebi mbanga bato ba bayina mbongo bango bayibi mbanga ese boyina mbanga boyibi mbanga manika lela amona madame Alima Camara na aéroport mazwa mofuku ya dollar alela ayebi madame Alima Camara mère boss de gros bisous à toi là où tu me suis en tout cas abakouk to la muka to bimana distraction s'il vous plaît la famille makambo ezoleka Kofi ayembango na Cindy mama si ezoleka na lopango ba voisin etali nani donc ezoleka na lopango ba voisin etali ata moto te o rappela etali biso te toyebi te nazala besoin nango te tokoyeba te petit na ngai soko za besoin balakisa aux réseaux sociaux ndenge etambolaka soko za besoin osala ba faux compte osala ba faux voice benga bato ba bambiaka baza doué ba oyebso ke basara voice boy ba pasora voice boy bazongi sa boy yo lelo ba noya bato ba bilo ke ba bakouk be ba ofinga mais boza ba hypocrite boza ba méchante ba mitema mabe taka na fulote na ebiote na kimama na ote et puis bo tchako na mituna bino ba bakouk baza ba fan ya sila ba bakouk baza ya sila ba bakouk baza ya ngati nde ba wario bango baza ya fali ba gauloise na ba gaulois baza ya ferre ba bakouk baza na ya sila sauf que muto oza bien na sila ba bakouk pe ba olinga yo so ba moni ke ko mo bebisa na sila ba roboya yo eza automatique ngao lelo so pe na bika na longo na ngako za peme na mams ba bakouk so ba baluki linga na mona ngo normal et reçoit ngate. C'est très naturel. Non, le bateau est bakuluna. To banani ba refinga non. Non, tu n'as pas problème na bina ça c'est pas mamsté. Mais la fin na pe kimia na silami na kanyu no konanga na ofinga pe mutu te lote. Ba baku boyo s'attaquer na ngate. Le sabakou s'attaque aux gens lorsque ba mon injustice, ba mon abelo mo ba mabe pour na star na bango ba roya pour bango ba ange adorable pour ba protéger star na bango. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oh, likamango boni. Yo ozalaki na ndaku. Na rappelé bino. Po bino no so momo diembela Michou, akuta ko te pa di nana. Bozoye e salanine. Mais Michou eraye SB. Quand les gars tu as Michou pas dit nana bato belé musuku ba yeba te ke Michou pas le pas dit nana. Quand les gars Michou et pas dit nana bato belé ku ba yeba ngota. Otoza batuti. Michou memele. Bato belé ba ye oyeba na SB azu audience belé na SB. Michou atala ke kuna lumière eza penza te. A luka lumière. Parce que lelo même dit dans la télévision
azwa audience moi ebele par rapport ya ndenge esprit ya bandeko kotia mpe na bafilme to se voyer la face te so tolobi bongo tofingi bato parce que même bato ebele bando oyeba mpe dinana te bamosusu bando kama oyo aleka mpe bakaleb abanda ojoue kuna bato ebele mpe bando oyebe te eza insulte te ya na dini tosolola ne bien naa na problème nete me naosolola pembe naosolola vérité s'il a y a contribué na bacarrière ya bato mpe ebele par rapport à sa na bavisibilité apesi bato ebele visibilité e michu aye eza lokola na bando osala na marsafco na longo nakoma nango osala na beltesco où est le mal où est les valises eloba muzeki ndingu où est le mal mais michu alongo ata bando osala faux voice alobaki bato adina na baofinga nga mais michu bafinga ye ya somo michu tout en état à bakouk ya eu de gens bafingaka ye mpo bino bona monoko na bino bobike bakouk nde bafingaka soki bato bayaka kofinga michu wana eza banani mpo bakouk nde bafingaka soki bino bato bofingaka te bino boza saint baleki ya yesu bana maria donc maria na joseph maria azwi zemi ya jésus christ epai ya saint esprit ale bano babotaki biologiquement wana na joseph oyo balandaki baleki ya yesu donc bana wana baza nde bino bato bofingaka te michu bainsultaka tous les jours même na bapele azwa même na bapele anonyme bapele ya bamenace ya bainsulte boye bacomédienne kaka baluka bamanigance babebisela mwana bato barelation na ye michu yaka oloba wana tv to atiaka wana baréseau sociaux na batiktok na ye koposte elle ne le fait pas asala yango te pourquoi ete eza mpo abanga bato parce que azaka bien éduqué aza bien instruite aza cultivé en fait ayebi que je suis dans un monde oyo je suis exposé je suis très exposé et dans le monde public il y a des gens qui vont t'aimer il y a des gens qui vont te détester gratuitement au salam te lorote au finga été boyebani te mais soki afani kofinga yo natinga matama na nga ta bofinga ngo ndeni mes jours là eza pas boule de joie et puis pour vous dire la vérité matama ça fait partie aussi de la beauté moto rose alikuwa koshkor te rose alaka donc loko okonda te faut ozala mwa litama ebakisa mwa beauté mwa libundi et ça à moi hein et reflète à moi image moi ya bourgeoisie. Ah oui, les vrais abakouk, ça l'appelle. D'abord, babiki, bah, ça va ange adorable, bana ya mams, bah vrai abakouk, bah vrai, tout le monde bah fou, tout le monde bah vrai. Opération Tombola Star na yo. Ah, $1 ngas na tinda kianga. Et bon, oui, pendant fanatique, bah ange adorable, oh mam ça porte à cana cœur, oh mam ça porte à cana monter, matile, le beau mon na terre. Bino tebi bino bozaka banzoi bo fula mo pepe bo tombola star na bino ya mboka ye ya yeli bino star na bino ya mboka ye yo abelemi liboso na bino sila bisalu beka mpomba ya scène aigle hein opération to tombola pour $1 ya pamba yo abakuka solo yo kozanga $1 non soki nga kutu collègue na ye ndeko na ye na nina tombola star na nga ya mboka na tindi $1 na nga ebongo yo fanatique na ye osala nini donc opération tombola star na yo ba vrai abakuka to benga ba vrai tolingi ba foté ba vrai ba yeba utilité ba yeba capacité ba yeba pe monene ya star na bango ba tombola ye na sali appel na ba vrai abakuka baya batombola star na bango pona $1 ya pamba opération oyo pa bakouk ya pamba na bike bato bobima oyo baotia même plus que ba $1 wana po balinga star na bango donc biso nyonso tokima na lombango totinda banimero bazopesa biso wana totia $1 na biso mpona kotombola star na biso opération tombola star na yo eza kaka nano esila te ezali totombola star na biso ya mboka merci. Opération Tombola Star na yo. Les vrais abakouk bozawapi. Les vrais abakouk de SB bozawapi. Opération Tombola Star na yo. Hein? Ba vrai abakouk. Ba fanatique ya SB, ba fanatique ya Sila Bisalu.
boza puis opération Tombola Star na yo bino mo boye bindeng opération bandaki. Alors pourquoi vous freinez ba vrai Abakouk pour qu'on en contact na président Yoshua na Karine Poutou. Donc beaucoup en contact na ba onenge et bandaki. Alors pour te préparer 5e anniversaire ya SB et ozala esen mingi. Ngai na madame na nga te stopper si contribution na biso. Alors vous, les vrais Abakouk, Tombola Star, nous avons besoin des vrais Abakouk. Ba vrai Abakouk ba fingara ba tuté ba vrai Abakouk ba soutenaka artiste na bango na ba œuvre na bango na ba œuvre na ye. Donc bino bato bolingaka si la bisalu na SB Mobimba bo se manifester opération Tombola Star na yo 5 ans ya SB biso nyonso to ça la geste wana to contribuer pour te rendre journée wana aussi spéciale. Tombola Star na yo, nous sommes ensemble. Ba vrai Abakouk, réagissez. Merci. Sangwe ma likambo mabele sangwe yo na ya yo ngai na ya ngai toko wela nini na mokili. Tombola Star na yo, oui les Abakouk, les vrais Abakouk, parce que mikolo ba Abakouk aluvunu ba komobima lukuta ba Abakouk ya solo ba partout na monde, les vrais fans mbala liboso to ka ba vrais fans, les Abakouk ya partout na monde. Totelema, lèvons-nous, levez-vous, totelemisa Star na biso, Tombola Star na yo, oui. Tombola Star na yo, ngai awa na France, na outi déjà ko contribuer 1 euro na ngai. Karine Moutou ayebi. Papa Roger Boutabu na mobali na nga, a outi ko contribuer 1 euro na ye, pour na Star na ye, a outi Tombola Star na ye si la bisalo. Oui, na Canada, toi na Moutou. Est-ce bien organisé? Na Canada, toi na Moutou, na kati ya Canada wana, oya Hollande la masolo ya Canada. Nadine Kachamaza na Canada. Nadine Kachamaza na Canada na kini esika masolo e banda. Na kati ya Kinshasa. Masolo ezali. Jilinda yaza na kati ya kini. Jilinda ya na kati ya kini. Président Yoshua pe Ali. Vrai Abakouk benga mutu ya mbuka na bino. Canada mobimba. To benga kaka ye wana. Na États-Unis pe to ana mutu. To na Pamela Azevado. Toi na Pamela Azevado na kati États-Unis, bo benga na Abakouk nyonso telema 5 ans. Bientôt 5 ans ya SB et les gars boluvu non na lobi. Les Abakouk, les anges adorables. Bato baka fidèle au poste. Bat les qui sakaka 5 ans bo lukuta. $1. So boy barati. Et puis fallait les insultes sur les réseaux c'est pour le faible. Nga mieux vaut au lingangate lobela ngo en face. Quand on sait la hypocrisie na simato otonganga. Bon séjour à Paris, Aïcha encore que la championne nous tété la Abakouk. Na neve nga oracle. Aïcha m'a toujours dit abi barezile kitanga. So mutu alingaka ote ayo lobela ngo en face que ya tonga. So mutu mo tonga o sera a la faiblesse d'esprit. A la bassesse d'esprit. Donc au lukira pour ma choka basa na pas le la film moi epola au coup biso kuto yebite Babakouk musuku batali na bango te ba yebite et on ça pata 1 million te yo so na image na biso ba envia yo ba complexe yo ba comprendre dio oh même ça chako jouer dans la milliardaire ya monde de ténèbres nde pesa makambu na ya nonguli na pointe na turbo dingizwa yo film est propulsé yo bouja yo oh batu nyonso ba envier yo lelo yo ba revivre di yo wana mais ya original comme un pirate original comme un photocopie te est bien ça lumière est bien ça qui talatala est bien ça quoi en époque major zolo oh mimika be na pese motabi et pas major ils regardent jouer tableau moko que peut ça mutu mai au figuré
bato bayebi yo na poto ndenge moko na SB atojwaka te so oleki kaka kuna visibilité audience emati bafanatique baye ale moto abobongaka bocombattre jour et nuit mpo yo oyela biso ke bafingi ntina mama na kaka arsene yo yebi mishu te bafinga na bamama na ye na baparent na ye bapapa na ye bamishu wana mishu memele banaomi lokwa nango bafingaki te na réseaux sociaux to yo bafingi yo koleka SB bafingi yo koleka mams yo yebi kofinga bafo ya bakouk bokomi ebele bomikosa na nsima babakouk oyebi koza fo ya bakouk tu seras maudit mutu nyonso ozoya kokosa makambo oyebi koza na bakouk te moke ofingi kuna mpo lobake yo oza bakouk bokozala maudit bokozala échoué baéchoué banguna baéchoué baéchoué banguna baéchoué boko échoué bokobongola maloba bayuma bangoto bobo ba sans esprit ba banda esmo boy tokoloba te tokipe te bolamba bolia la mille ya mal so bomoni moyete bosisi séance ba audio bo bizwa pe séance ba vidéo lokwa Balthazar bobwaka tokoloba te Balthazar abwaki 400 vidéo kuna yo bwaka ata 98 000 audio so mon pe moyete ozu pe ba vidéo na somo wana pe ya balita oche point 400 vidéo lokwa Balthazar t'occuper autant focus Jean 10 autres aussi là les abakouk tous sont l'opération oyo ngana okamwa espère ibandaki to mona moto puissance espère ça une heure de temps 15 000 views tous sont la système voilà film oyo après Jean 10 les abakouk tonton zo motivé bino zo la msabino les abakouk vous allez fidèle au poste, vous abandonner le poste, pourquoi? Lorsque vous allez abandonner votre poste, pour banani baya siéger, pour banani baya fan d'abord tika banguna, pour pesa banguna privilège, pourquoi? Pour pesa banguna maloba koloba, pourquoi? Abakuka yo tsara mam sonité. Abakouk azala pona kobundela mam so boza ba ange adorable so bokomi kolongwa botika si la bozo exposé ba ange fo bozala bo touré bo entouré ye so bozo tika poste vide bozo exposé mams bientôt la 5 ans ya SB bon nous to préparer ngo opération tombola star so ko comprendre te o tuninga na commentaire sorte numéro na ngeza affiché ah o benginga comme ça au monde na ndenge na expliquer yo. Je te salue, je te rappelle. Bon, au moins, on a expliqué quelques détails. Comment est-ce que les choses marchent? Neni Borotina Mbongo. Parce que tu vas tout dans Londres, tu vas Neni. Borotina na Tap Cent. Borotina na Western Union. Borotina na Ria. Borotina na Manigram. Tap Cent, les abablo, autrement, ils ont un téléphone, boy. M-Pesa, Airtel Money, Orange Money pour ekomi pe na kin. Ba numéro zawana. Totombola star to banika na $1 mata. Ndengo lingela star na yo so mon ke yo pesa 500. O pesa 200. Mama bisi mondele pe na pesi ya yete par. Pona SB. Tinda. Mama présidente à force tranquille. Ngala on pesa $100. O ngala on pesa 20. Ngala on pesa 30. Ngala on pesa 50. Ngala on pesa 70. Ngala on pesa 100. Ngala on pesa 300, ngala on pesa $1000 pour babakou ka mbongo bazali. Parce que 5 ans là tous on a invité surprise, ba route de part ou d'autre. Na ba payer belé. Tous on ba musicien minene to bengisa. Parce que ça fait SB plus de 25 ans de carrière, na 5 ans SB, osé long até. Et puis to s'abonner ma carte na SB to mettre s'abonner. On a besoin tout le monde a 300 000 abonnés, c'est possible. Vous s'abonnez, un exemple, les TV, comme ça, 100 000 abonnés, les abakouk. Vous partagez vidéo.
tu vas comparer Dinana peut besoin Michou et Salani. Non. Non. Mams, avant que Batman de loin, tu vas bien à Songi, Songi, tu bien à la balle, ma belle, avant de police, ma sous. Article à bon espace pour nous, c'est pas jouer. Pour moi, on a mis le côté la bagarre de pas Jérémy. À jouer à quoi? Loco, à jouer à pas Jérémy. Bah, Michou, bah, jouera par-ci, par-là. Espère qu'un homme tout est. Après ça, bah, liberté de jouer partout. Bon, prester. À quand il y a tout porte temps. À quand il y a tout porte temps. Pour vous, le bâtiment, bon, il y a qui jouer ça, il y a libre. Ah, j'ai joué par-ci, par-là. Mouta Kanyi peut mouta zata. Ah, mais je sais que nous joué par-ci, par-là. Bon, moi, la raté. Toi, patron, on tient à commentaire, vous voulez seulement parler pour battre le cabinet que vous beaucoup loba. Avant de sortir quelque chose dans vos bouches là, il faudrait faire d'abord une analyse pour réfléchir et puis pour ressortir. Vous avez envie de parler, le cabinet, le téléphone, comment faciliter tout le monde a le droit de parler, de dire n'importe quoi à tout le monde. Non. Mais dis donc, comment ça, comment expliquer? Michou, alongwa na ye na malembe nyonso. Obutomona ete place aya, dina nae, asali nga boya zongisi boy, asala na ete. Po bato bele pe misusu ba yeba na mo pe Michou pa dina nati. Mutu pa yeba ikuna zati. E bele pe batala mo Michou pa dina nati, bele batala eka na SB. Bato ba sincère ba banga nzambe. Bochela nga ba commentaire. Oui, e bele batala eka na SB. Pour une SB eza lumière. SB eza tando. Mutaleki sila azati. Nous monaka bienvenue à composer nzembo. Nako banga eloko te sila bisalo azali. Mamsa ye. Une chanson prophétique. To banga eloko te parce que to wana nzambe. To banga eloko te sala lim la le split. Soki nzambe te, mais ba vie na biso ibeba. C'est bon. Soki nzambe te, mais ba vie na biso ibeba. Je prends la télécommande. Biso nzambe ba bundisa sila butu nyonso. Nyonso. Mais lelo oyo biso kaka na losambo bunda 21 na Philadelphie wana sila ke na kobuka mabolongo alukela bango guerre te bango nde bakoma ba concurrent na ye bayaka ba afana lelo bakomi ba concurrent na ba concurrente ya sala bango mabete soka ayene mutasala bango mabe nzambe apinir ye boko neza pembe ayebi lisumu le roi mutu nyonso asumu kaka. Mais lisumu ke sala bat mabe a comploté contre bato ayebi yango te. Bato bele boleli, oh mam ça ça peut ba mia sa tournage to. Bobi mam ça kata mia sa tournage pour nini. Bela ke to azaki so amoni ba che amia sa tournage. A dongolo ba terre o pe ba tourner pa na abengi bango. Mam na olo ba belle vie ata la chaîne na nga yebi. Nga ko sila ke mambu. Mam na oloba eza ba histoire vraie. A comment vous faites ba comédien ba mbongo ba tournage ya 4 films. Pour nini? Ba obenga vous déjà na programme kuna. Ta niveau ya déstabilisation. Ta niveau mota mabe. So ba tikelo ya industrie ngo yo produire ba tout nyonso yo mo ba reproduire bango tout ba tout nyonso ba za satisfait. Ba artiste basé belé, il faut bos aller belé pour ni bos ala de partager. Ferme la porte là, l'odeur entre ici. Bah, artiste basé belé.
faut SB à produire, faut ba Mimi Kabeya peut pas produire, ba Fanny Massoudi, ba Kevin Sidney. Moura peut te monnaie la production. Bah les que tu vas produire déjà nga pe na bana production malgré da Costa a bomanga vinanga a décourageanga. Rebelle la Pierre da Costa film eta maté. Mais grâce à Maman Bizi Mondele, grâce à Madame Rokia Kamara, grâce à Madame Alima Kamara, mère boss, grâce à Yannick Chamba, grâce à ma partenaire, nous sommes soutenus de pro de loi, grâce à Madame Christelle Olina, à Papa Pedro, grâce à Bato Bello Balinganga. Tous la production, on a vu beau s'abonner à Barisi Baza TV officiel. Beau s'abonner kuna les abakouk s'il vous plaît la bonne bino. Pour qu'on a bientôt la toba dans film. Boya bino ka lo yenge boya ka wenge ba fanatique. Boya la bino ba fan na bisoleo ba fan révolté ba fan frustré. Bande des ingrats, bande des idiots et idiotes. Bande de sorcières. Ce que yem sanga. Il y a un membre ça comment que ça sur un tournage de peur que à protéger l'artiste. Pour l'artiste va comment qui ma tournage. Dans le niveau montant va déstabiliser comme ninga pour y trône de gloire et de grâce. Mais voilà qu'on la vidéo, va ça va se pas ça dans va copier la Bible. Bible en autant en ondeni. C'est qu'à hypocrisie ma charrue. Il faut être vrai. Lorsqu'on prie Dieu, on doit laisser son cœur pur. Bible le bito limbi sabato, ba limbi sabato, 70 ceux qui commettent de foi. Puis lorsque vous limbi ça combien? Il y aurait l'homme au chat titi do ini mut. Bo sambe na kanda, ok moi na nzamba sambe na kanda mutu wa mote mate. Boro Luka SB Koya et Koya raté aussi longtemps les abakouk bazar. Moko SB Koya ça serait babakouk bon babakouk nyos. Mais ce que pour bon babakouk on les appelle psychoté. Pour beaucoup bon babangote bazar tellement babakouk bazar quoi banzoi. Obomi ole akufi aboti misus. Ouais baboti misus ba bota le quoi miel. Bon mon nande to beta banka kipa ka kokolo. Film rozona ngo en plaire ti. Bozala bino agité te bo pema biso neto simbi trône. Biso neto simbi triangle ya YouTube. To yebi la place ni to ko simba là où ça fait mal. OK? Et bah voisin de you crazy, votre tête là fonctionne. Taka ezal quoi le tanga mai ne balé bo vivre en ombrage na biso. Donc bino bo façon na rater. Bino bo créer rater bo zoara ba o biso to créer. Na demain à moi na fa na kuna image na c'est toujours nous. Hey, faut Pierre Kabino passe. Depuis la tâche numéro 1. Talent moi na Barisi Baza. Bo changer mon kilita. Eza bongo histoire va changer ngote lo ba bo ma mo kilia nzambe oyo. Mais pour la bon pas mo kilia nzambe za to nzambe pas fongola lola pour la mutu nyonso. Nzambe sala te ke mo kilio za batu mususu ne ya bango, batu mususu te. Il est le Dieu merveilleux, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à toutes les personnes où il a le désiré qu'on ça la grâce. Il est digne d'être adoré. OK? Mais c'est quoi ça? Hein? Ah. Mais vous délirez ou quoi? Le Zabakouk film à ce que Zoya, to la mouka, to chamo pepe. Tombola Star, bientôt 5 ans, S8, on peut s'amener date, nous sommes porter ma conférence de presse et ça, ma rambezé belé à Kitoko. Bureau, la mission des lancement officiel, ma bien Zali, président Yoshua, président de tous les Zabakouk. Tomoni maman vit à salle ma vidéo, président Douche Kapanga, ma maman Thérèse, ma star, nous sommes là, bon ça ma vidéo, bon maman, nous pas ça la rotinda, to posté, opération Tombola Star na yo. Le vrai Zabakouk.
to lamka to mola mams to bima na biso na distraction to tala mam na bango te bomona ke boza monka ba view mukie poso bosaka era boko fongoli YouTube na bango botali bango po botala maka mwana na kyo sa kuna bo matsa bango ba view pour rien. Alors vrai Abakouk, je suis Abakouk de Sila na rotala la chaîne mususu te à part kara SB. Mahambozo le kapa ba voisin tali biso te to yoka kite bolamba bolia. Vous birerez et vous birerera. Vous boirerez et boirerez. Nous, on ne viendra pas. Bafing la biso, balobe la biso et tali biso te. Si vous êtes le meilleur, soyez le meilleur. Si vous avez du talent, vous savez, vous avez beaucoup d'écriture, écrivez, soyez les écrivains. N'abasez pas beaucoup de philosophes, beaucoup de Socrate. Non, mais écrivain, non, j'ai écrivain. So René Locarte, comment il est? René Descartes. Aristote Sinclair. Miki la Poutine. Mais écrivain, Robino Bozawa, Poutine de l'écriture. Bozawa, écrivain, nous stoppé Sibino, Bolamba, Bolia. Biso va te voir comment tu as écrit et tu as ma batato, tu as kawana. Eh. On a besoin de fou la bino ba lobé la bino à tout prix. Bon ça agité. Milliardaire coûte déjà ton kunda et kala. Héros to là on la msasu moi no Davina. Héros Penza. Héros Davina Lissus. Oh Berk. Elle est trop dégueulasse. Héros. Dans le 21e siècle, moi, ça va être la main toka déjà dans ça, ma péka. Certes, mon toke est important. Tu peux mais mon le roi milliardaire. Autant moi, on a Jeep. On a un climatiseur. Régis de zone, on a courant, on a Snell et Yebio. Ah! Yo, tu faut que tu aies un petit transpirant. Sur Héros, tu vas nous faire le souci. On manque à cela, on commence à la poste. Bimaka yo mo fa na TV yo lobit. Oya ata imposer lombeta. Yo déjà mo abeta kukao. Olela. Si le poste dans la chaîne sur la page so milliardaire à ça la théâtre, tu peux habiter théâtre za ba pauvre. Ba te bébé ba ça théâtre ba lela, ba pauvre. Milliardaire. Il y a moni onan famille Kardashian moi mon Kim actrice dans Congo m'embeni milliardaire mon place qui documente que bima wana comment une personne prétend être une milliardaire mazo osala musala oyo aura $100 ce que ba millions no faisable dans monde des ténèbres donc on vivre des vies na kindoki comme milliardaire mais na butu c'est toi la plus pauvre ça c'est pas la sorcellerie ça. Arrêtez-moi ces bêtises. Vous venez parler comme des perroquets. Vous avez quoi, charlatan, bande des idiots et des idiotes. Vous faites les idiots aussi. Moi, non, moi, mango, ça le fout des mains. Donc, c'est venu chez les Abakouk. Merci, hein. N'a pas qu'à moi, moukier. Nalinga bino ya trop les Abakouk pour chaka mon pépé. Système ezara so film code c'est tout le système on a 1 heure du temps 10K. Au fond de télévision, aux autres la film, aux autres la téléphone, aux autres la tablette à bana, aux autres la télévision à chambre, partout, aux autres partager, aux autres j'aime, aux autres commenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout ça est belé. Mais on a pour motiver bino. Abakouk pas linga, même c'est quand linga tonton, on a besoin de motiver tonton. Bon motiver nga. Naza ba passe, nazo zoate mikolo. Bo sunga nazo ngana voyager na kino mboka mo bwana na kikopema, na sa ya bino ba live en direct.
Non, Abakouk m'a bien en plus. Tonton, il n'a pas de peu par là. Naso Mago passe à l'aéroport, on a besoin de tracasser l'équipe. 1000 visas, les patrons 1000 visas. Ozawa puis 1000 visas. En tout cas, merci à tout le monde. Numéro d'engrais affiché dans l'écran, on a bino. Pour la remarque ou suggestion. Alors, appelez-moi, vous commentez, vous partagez, vous likez la vidéo, on a biso. Vos commentaires, ils ont vous s'abonner, tout comme 100 000 abonnés. Et vous avez vrai bien, un peu YouTube, il y a la biso. Bon, voilà, il y a exemple TV, ça, biso, et vous avez un honneur total. Je sais que c'est possible, 40 000 abonnés, ce n'est rien. Quand vous avez 230 000 abonnés, 231 000 quelques. Sur 40 000, vous avez vous abonner pendant fin cop. 100 000 marmons. Fin cop, vous c'est le les Abakouk. Et merci déjà parce que vous on a lancé un live, tout ça qui a 96 000 views. Il y a le premier épisode, mais à l'heure que je vous parle, tout comme il y a plus de 103 000 dans le premier épisode. En tout cas, les Abakouk, vous avez un meilleur fan. Moi, je vous prends congé. Mon numéro est affiché de vos écrans pour les remarques et suggestions. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Restez connectés sur exemple la télévision. Bon, souvent, rappelez tonton, des missions pour vous partager. Et t'as ma vue et belé. Pour biso, nous sommes combat, nous sommes bonsa, même si on peut combattre biso. Jamais des missions qui te refont ça à 10K, 30. Des missions qui font 40K, 50K, botard, on bon partager 20K, 30K. Des missions qui font 5K, 6K. Et nous sommes sur le roi banana bachimuki. Biso tous Abakouk, photos de la Chine populaire. Émission fait tard à ma belé. Bouché ba jamais belé na vidéo. Boutalé émission belé un jour de jeu émission comme attend la 24, c'est comme une semaine émission zu à Lyon s'il vous plaît Abakouk. Surtout on pour la tonton na bino. Bye bye, portez-vous bien, bisous, je vous aime, je vous love. Gros comme ça. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Maman, Yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré à Moko. Boss Blaise Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise, Kobungate, Kotatabanate, adresse c'est Moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, Eza Wapi, tonton, Eza Wapi. Pour la colia bio, Nazara besoin d'aller ngando, Nazara besoin d'aller pondu, Nazara besoin d'aller madesu, Nazara besoin d'aller nyamazamba, Ozara besoin d'aller mosaka, Ozara besoin d'aller ndunda, Ozara besoin de melelo kwa malili, Ozara besoin beta billard, Ozara besoin ota la match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise Ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolunga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, la Sédoise Ezawana. Plagnos aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi la Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te
yaka na restaurant La Cédoise. Bozomona nga moko nde nazolia awa nayebisa bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence ezaka à Kin Marché. Avenue ezaka na sima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Romelelo Kamalili. Ambiance ezaka à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon VIP na biso ezali. Olingi opema, omela moi whisky, omela moi champagne, omela chicha. Donc, au cause à la l'aise, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de la bino surprise, na mbongo mukie, ma osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ma osa bino surprise, maintenant, je vais illustrer lenga. Bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na abazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili. Na avenue Lusenge, quartier 8 Nanjili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, pas la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tisiko shuka mkolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo. Na biso awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na pata ya telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama mbaka yo tumenga mbongo ya mwasi. Yule mandepo yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Akemba Koko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus.
Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la poteau, vous ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais tunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like savino oyo et ma futa ou ngam kona sailaka et telisaka et ça pour na teint clair, bagam différents et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.